moi sima. Nazon sabino moi sima pour oh mais de laisser assis là. Eh, vous t'assis là bon. Donc bisonde ba toyebi masolo a full. Toyebi masolo ana bi ba stade ba bi biso. Biso yo ba kolo full pour mikolo nazo réclamer ka martyr. Abuka ngoli susu ba chinois ba bandela parce que nane loka osala souté. Po etsa na okende so sali. Na sali nyonso. Elo ni na kosala susu nazo ngela ka martyr kana wana ebuka na susu totindi ba facture. Et pas ba mina ko ba futa totindi ba facture partout ba futa parce que nana choité la minute oyo nde toza awa na la colère sainte donc bana kisasa to ko vivre ba live mikolo ba stade nyonso to récupérer ngo peut to vivre na tika ba ngota na ngina makelele ti ma lili na kisasa on dirait toza na kata ya hiver c'est quoi ça. Il avait 17 ans, il commençait à gérer déjà. David a comment oindre le roi à quel âge? Donc, Azaï déjà dans âge mort avancé, Azaï mon amouké. Roi Joas. A comment le roi à 7 ans? À 7 ans, il est devenu roi. Joas, à 7 ans, a commis roi. Donc, Azaï roi à 7 ans. Donc, le mystère de l'âge est par rapport à you. Yo m'doko bloqué vina par rapport à mboka outi. Famille n'a boy, même si famille nous a ndoki, même si pas la minute va réussir, mais toi tu réussiras. Toi tu réussiras parce que yoza l'étoile en Zambie, yoza en Zambie. Ce côté la carte guitare, on se rend compte que tout le monde n'est pas appelé à réussir ne yozali. Joseph Bazagi belé à la famille là-bas, mais Nzamba a pointé, n'a pas pointé au lelo. Mais tant que yo mi bloqué parce que va réussir, ça te yo réussir au côté na piège à diable. Donc si tout le monde ne réussit pas, mais toi tu réussiras. Atali kamwana bato bakufaka yo kufati. Atali kamwana bato baresisaka te yo réussir. Ata place dans libali simaka te yo libali simba. Ata place dans le mo sala makate yo kusaima. Donc moi je crois que na lingi le loto détruire esprit wana ya mystère o ebomami wana. Ce mystère là faut quoi? Mystère on faut quoi liboso là. Et c'est comme ça que tu vas progresser. Yango nazo senga na yo zo landanga. Tozo bondi la siko. Pour détruire molimo wana o ils ont bloqué na ba âge ils ont bloqué ils ont même vers le village naza mutu famille pauvre naza mutu naza soutienté naza mutu mokoté âge naza muké nanu na ko sale lokoté mais mon frère David a comment wana âge Joas a combien à 7 ans Yesu à 0 année il a été béni. Il n'y a pas de l'âge de la bénédiction. À la bénédiction fixe et ça l'a raté. Donc de la naissance jusqu'à ta mort tu es censé être béni quand tu le veux. Moi, je suis mon papa bani ko pas maman ndako. Donc, tu bengana esprit wana ya blocage. Ils ont bloqué mitu na biso. Ils ont bloqué vina yo. Ils ont bloqué ba faire na yo. Pour mona que le kola na zoteka na wenzo, place on na zoteka na zoteka te. C'est toi qui bloques déjà. Tu dois chasser ces blocages là internes. Blocage na mutu na yo, blocage na finance, blocage na raisonnement na. Parce que ce n'est pas toi, c'est le diable qui est en train de déstabiliser na mystère wana. Alors, mystère, on faut faire malilo. Oye, tu es prêt à être béni. Ozana 2 ans, 4 ans, 5 ans, 0 année, tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à rêver d'être ce que tu peux rêver. Il n'y a pas maman, il y a pas mona, oyo, mona. Pour Yesu Azakati Nabiso, à 0 année, Jésus a été béni. Et on lui a amené de l'or, on lui a amené de l'encens. Et puis, toi, ya moutan péché, jusque là, na on est empêché au pas mamate. Moi, je crois que même Jacob Yemo, quel que soit l'endroit basali, esprit ya blocage de ça que Satan a kangi biso, Nzambe libéré biso, Nzambe fongola biso pensée, Nzambe fongola biso intelligence. Tous à la longueur d'avance à comprendre mais belé la carte va venir biso parce que Nzambe tout ça bloqué. Moïni azali ko déstabiliser biso, Moïni azali ko bloquer, to chasser esprit wana, to déstabiliser au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, mon Jésus a parti à Angola parce que nous sommes en direct. Nous sommes en Angola, nous sommes en première nuit, nous sommes en opéré au Koufa. Mais nous avons on a prié les loups. Nous avons dit qu'ils ne sont pas à la maladie. Nous sommes malades, le Dieu de Denis Lessé est là. Et Béléo, pasteur Denis Lessé a toujours soutenu Nazali.
Nazagi, tant mon sabbatique, n'avanda qui m'antimia, pour permettre nazonga en forme. Je suis là en forme. Yenga yenge bandi, donc luka partout aux soins. Donc on a minute chaque mardi, tout ça on a minute. Minute na TV1 pour la parole, pour la prière, pour la révélation. Si vous allez, erni on est disparaître les lots. Penza mazombi qui sont ce Angola. Donc maman morazola nangawa a super lemba, ma Sophie. Il y aura très bien. Aux ana bana ate zo mituna me na kosala ndini. Nazo expliquer OK année au tito comme en décembre deux bana na oba ko fiancé ya makasi pe libale ko salem. Mais ko tuna tendenge ni ko sema nzambe ka lelo ni ozo la émission ozo miracle. Ozo miracle makasi pe na kata libota no deux bana ba ko fiancé pe ba ko bala bango. Pe ko kamo bi oui makambo musakola le baki ezoko kisama. Donc Arche de Noé programme na biso chaque mercredi, jeudi, vendredi de 16h à 19h30 dans Moloko 87A pour Nesika Tosombi et Temple Nabiso, toujours prier wana. Enfin c'est Kolma Indombe, dimanche à 7h. Donc mercredi, jeudi, vendredi, toujours Bunda, la Gitalatala, toujours Sambela, toujours déclaré, toujours. Donc mais c'est terrible, les gens sont en train de vivre la gloire de Dieu. Donc Gitalatala, les lots, tout téléméli esprit à blocage. Blocage doit nous ça dans la vie pour prospérité. Et c'est ce qui fait que il faut expliquer long. Oh âge na mona muke na okokate na expliquer que Jacob na libu maman na e akangi dia likolaya na e peut récupérer déjà pouvoir na kata libu. Donc et ça na acheté, il pas molé ça na acheté. Tant yo zo bloqué on nan tant nini okoka. Tu connais pas quand tu vas mourir. Tu connais pas ton demain. Tu connais pas ce qui est demain après toi. Donc na sengi no lelo esprit Nzambe la tayo. Esprit à bénédiction et la taillou, esprit à vouloir et la taillou, au nom de Jésus, nous avons accompli miracle la catino. Deuxième esprit, auto chasser les lots. Voici la âgée de 17 ans faisait perdre le troupeau avec ses frères et cet enfant auprès de cet enfant, il était auprès des fils de Bila et fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Nazote aimé la deuxième esprit. Ils ont mouli moi réché. Donc ils ont bat musu nature na o isika nyonso zo koma. Bat ba oboya. Et si ganyo zo koma. Il y a un danger. Et si ganyo zo koma, o nga ici. Et si ganyo zo koma, nga ya wa ici. Oh, batunyo sobayaki awa mulongo isili yo pa isili. Donc batu tout ba olekana mais comme il tourne yo mbongo les souté, liba les souté et l'homme les souté, c'est un esprit. Alors na kata gitalata la tout matozo détecté l'esprit est entre paroles n'accomplissement. Ananias kende ko bonela pola bina okendete mutana za assassin. Ba kotisi déjà biloko mona mutu. Maambe belé bato barataka lelo oza no intelligent nzamba sa benga yo oza mayele mais passer na o moko bo Satan ke ko influencer ngo batu quelque part baboui et provoquer rejet. Donc il y a négativité moko Satan ko kot aboyi Ananias aboyi abundi na nzamba binzambi otindinga mena okendete po mutu wana aza assassin nenga zana mikanda pona oboma biso donc so na ke obomanga. Or c'est Ananias qui doit le délivrer. Odomona muto azana ndipa mona rejet asali rejet malamoro et pas ya Saul. Donc nazo il y a des esprits comme ça. Tu es télo utangaka bien ba dossier zo kota ya batutu ba ondima sofio. Donc batunyo sezo le kasofio. Donc tu es rejeté pourquoi? Parce que le diable a placé un esprit en toi. Cet esprit là bato le ba mona positivité bato bazo mona et oyo Satan actie na nzoto na. Ozo loba, Satan transforme les paroles. Ozo loba, Satan transforme ce que tu dis. Ozo salalikambo, Satan prend ça, il accentue ça d'une autre façon. Donc, après c'est l'image image mususu, définition mususu, image mususu. Ça c'est un esprit géant. Ozo déstabilisé, banazambe belende bozo talanga. Donc, vous allez rejeter tout ce que tu fais. Au taliboé, moutao sa kitoko, rapport kitoko, mais pas trop fâché. Alors ça me sert bien, mais bah on fâché les. Bah boyo futayo, bah tu vas fâcher. Donc c'est pas normal. Il y a un autre senga na binonyo sobola na. Ceux qui ont senti que vous avez na kata biloko vous se retrouver, il faut au bon de la makasi pour nzambe asunga. Donc nous devons détruire maintenant cet esprit là. Cet esprit là doit être détruit en vous.
Cet esprit-là doit te déstabiliser. Cet esprit-là, il faut te l'ongler au katina. Cet esprit-là doit quitter ton corps. Et doit quitter parce qu'on a bloqué. Bah, rejeter. Donc, Satan met cet esprit de rejet en katina. Vous pouvez permettre ce que yo, comment rejeter. Bah, doit se pas donc, oh, la Bible déclare tout lié foulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Mais comment? Nga mutu naza na possession à ma belle, mais bazo rejeter ngandegi. Oye bono, oye olukambo non vraiment so oya kava, oya gibolo ka musalo bakati déjà bazuka batumisa yoza parmi bato bazo raté yoza. Or yo il faut za la so bazu 3 yo il faut za nakati. Mais na minute oyo bato so ba ofutama sauf yo. Donc bato nyonso bazo kende ba visa ba opesa sauf yo. Bato nyonso donc e komara na niveau na yo ndoto mamuno bébé. Donc c'est très important et là on a zoloba. Pe ba na za bebele ne bozana bokangami n'esprit wa. Esprit à rejet. Les esprits mo Satan a tient na kata ba dossier na yo ba makambo na yo, makambo yo misa bo motezo mona te. Mais kuna ba ngazo mona. C'est comme Joseph tango akota na ndako ya Potiphar. Moi ça na côté makambo alunguli bilamba, alobi ke oyo na koye na ye alinga violenga. L'histoire est fausse, mais la présentation est vraie. Mais c'est cette présentation là qui détruit. Donc, le diable accentue quelque chose qu'il présente, mais on l'a présenté tel que la chose elle est, on la présente. Aux gens quitter, mais malades ceux qui nous quittent. Donc, place aux autres qui est andoki. Moi, on a andoki. O andumate ba comme son duma. O amutu ya libomate ba comme son libom. Donc, on met en toi des choses qui ne t'appartiennent pas. Ba latisio, nzoto ezayote, kombo ezayote, misalo ezayote, ba latiselo yango. C'est ça, cet esprit. Nous allons chercher ça pour terminer aujourd'hui. Tokende nengewana, tokobonde la les introductions, na ye, na rosakola, avec tout le temps de tokende, tokobonde la pour te chasser esprit on a rejet. Na kati no tobonde au nom de Jésus. Nzambe nazo benga na rejet. Onyo seza na nzota bande, onyo so baolanda biso, onyo so azbalatisie biloko eza ya yete. Balatie poso eza ya yete. Baletse biloko eza ya yete. Naza kupesa ordre bisika bazali, esprit on ebima na nzota bande. Ebima na bana bazo samba ebima na kati na bango parce que baza oyo za wana te parce que yo ezo compter za projet yo za nango likola bana yo le j'ai un projet que j'ai formé pour vous le projet de paix et non de malheur mais oyo wana ya zo vivre les projet oyo yote et comme diable alatisi biloko msusu to longoli poswana to longoli yango na nzoto ba ser na ba frère bazo langa to longoli yango étiquette ya célibat to longoli yango étiquette nyonso ba pesi ndeko nyonso azo langa to longoli yango nom de Jésus peut te déstabiliser yango au nom de Jésus Christ amen. Très bien. Tu dois continuer à prier pour ces esprits. Comment nous avons attaqué aujourd'hui le premier esprit, le mystère de l'âge. Mais je vous dis, le mystère du temps, c'est Dieu qui l'a. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Donc, les circonstances, nous avons créé les anzam. Tant nous avons créé les anzam. Yesu a pas moi na 0 année. Jacob a zuli pas moli na libumu à 0 année. Joseph a 17 ans. Tout le monde David a 17 ans. Le roi Joas a commis roi à 7 ans. Dis-moi, où il y a eu Isaac Agile? Oh, il y a Abraham, au bout de 100 ans. 100 ans. Mais tant moi, on a encore la hernie pour you, aux années. Non, moi je crois qu'il est temps de révolutionner. De révolutionner ta vie, tout ça. Il y a un peu d'action. Tu as un extrait à temps fort municipal. Dans une sabine moi sima. Dans une sabine moi sima. Pour oh mais de laisser assis là vous t'assis là bon donc bisonde ba to yebi masolo a full to yebi masolo ana bi ba stade ba bilo biso yo ba kolo full po mikolo yo nazo réclamer ka martyr abuka ngoli susu ba chinois ba bandela parce que na ne loka osala sute po etsana okende so sali na sali nyonso elo oni na osala susu nazo ngela ka martyr kana wana ebuka na susu to tindi ba facture et pas ba ben minako ba futa to tindi ba facture partout ba futa parce que na choité la minute oyo nde toza awa na la colère sainte donc bala kisasa to vivre ba live mikolo ba stade nyonso to récupérer ngo peut to vivre na tika ba ngota na ngina makelele ti ma lili na kisasa on dirait toza na kati ya hiver c'est quoi ça donc na tiki biloko to komo mona TV allo oui mutauto kufara ndako tia musar non biloko to komo mona mama kiona au lieu to mona siko boulot penda nekanga ye neto zalaki ko sa musala Nathalie Terewe pendant des années Nathalie et l'autre te malili glace alors na yeko longo la glace to kota siko na kati ya vivacité to kota na réalité oyo bino bomona alors to zu à temps fort extrait à temps fort municipal na masina to bukaka eloko wana to corrija masina me pona olakisa na bino alors na zongi si bino mamoke sima po bozwa idée
il y a ma camonga na minute au sala. On a rappelé mercredi, jeudi, vendredi, 16h à 16h à 30 à 19h30. Tout ça, qu'il y a ma prière, délivrance, guérison, miracle, le sambo. Yo moko na nzamena. Au long, on a nuit à Chavina, au poyo pas moi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, 16h30, 19h30, dimanche, 7h. Et Inda. Boya to indi sapo, esprit et zongi. Oh, vous réclamez Moussako Lazare pour ngayo. La zongi le bino ba TV, yenga yenga, et zongi. Donc, nous sommes là, donc, machine est à Obuka, non? Batubako, ça la machine. Donc, nous sommes là, et si comme toi, ça qui soit ça. Donc, bateau, nous sommes là, on est à dernier, avant-dernier événement, au Nasala. Donc, beaucoup de monde a des missions, nous sommes là, on a Sabino. Nous sommes là, pour pas tout le monde, on a des laisses, oh, des laisses, tout ça, des laisses, mon colo bastard, mon colo biloko ananyoso, mon colo miracle, mon colo bisakoli nzondo, yohan. On crée ma fouta sika, biloko tout nga yohana, na yili bino en face. Donc, on est na télémia, on a tous un malade, on a un problème, on a une solution, on a un miracle. Donc, voilà, tout ça dans le stade de Mamasina, il y a eu plus de 20 000 personnes au Baye. Or, le stade a une capacité, il y a 10 000. Mais 10, 15 000, mais plus de 20 000, batu babandi libanda, batu babana plasté, batu bababo mangai, nous sommes là. Ngamo pena linga bongo. Nous na linga bongo, passer linga bilamba, batu sala nyoso azu sapato akela likolo do, eza mubulu. Donc on a expliqué bino que ma solé bandi. Donc ça c'est zozong elengi, TV zozong elengi. Zozong elengi. Yango na yena TVS 1 wa. Pour nous avoir bino bato Angola, bato ba France, bato États-Unis, bato partout dans le monde entier pour vous landa. Pour comprendre que toi na bino. Donc Nzambe a délivrance et que ça ma casse l'émission où le numéro est affiché là. Botina sur SMS, nous sommes en direct et rediffusion chaque vendredi à 6h, chaque mardi à minuit, tous en bino awa, chaque mardi à minuit et puis à 6h. Donc, n'engagez-vous pas Nzambe tout ça, un miracle tout ça les donc, on a fait Sabino chaque jour, au monde a extrait, il y a Makambo, Makasban en Afrique du Sud, il y a besoin de la Bissou, il y a besoin de l'Afrique du Sud. Donc, on a besoin de Sabino, Baton Sousubana, Moussouba, Colino, il y a des cités. Il y a besoin de Sabino, il y a image, il y a ma solo, autre sala, il y a quelques temps. Donc, tout ça, Bino, le monde entier, vous avez 081 067 0812 et ça numéro dans direct oyo tukobando swana bino. Donc ndé nazoloba awa bandeko bazotala biso partout bozali en Afrique du Sud, partout bozali en Angola, partout bozali boyeba ke oyo émission na bino mikolo boko separa na. Donc l'émission Kitalatala, émission na bino oyo ko permettre nous to combattre babiloko ezo combattre ba complètement makamulanga dans zoto na bino. Donc ndé ozomona na benda bika na kata territoire benda bika na kata musala pour te nzambe asala na éviter l'oni ko lemela yo pour le boma mushar na po nazo sambelelo ngwa pour ozo miracle ko no tshesa mobele azana kata hôpital esika mobele azakuna na kata ya ndako tindela tande kuno na poto azwango ozo miracle na lobi atamona kanzambe tatamona kata tatambola ata otambola. Parce que les mystères monene auto au monde lelo na ko expliquer biloko wana nyonso à partir de la semaine prochaine na mission to ya kata Afrique du Sud na personne mot. Merci beaucoup les konanga na Afrique du Sud Zambia pa molao na ebi kiaza na Cape Town je crois Zambia pa molao ndekona kata isiko zali na Afrique du Sud kuna Zambia nga apamolo afungulu sumutema. Bonjour, révérend, prie pour moi, que Dieu me donne du travail. Faut beaucoup comme frère Pascal Langola a cinq prières pour na website na ndeko Pascal Yokaboy. Ozo bundisa makasi. Et puis bonne la makasi parce que dans ce monde na kati na yo. Maladie mon na kati na yo. Maladie wana ezo la karo de temps en temps. Prier makasi. Et puis dans ce monde na combat mo yelo ba paralysé yo. Alors, nous avons une opération dans notre note, qu'on a remonté. Mais nous avons une bénédiction financière et Zoya dans ces semaines de Zoban. Gêner mon colomon dans ces semaines où colomon bon de la Ganzambe, au moment la porte, mon au fond, mais le posant en comme un blocage, ma camoufle simbati. Zambé, Nanga, le billet, l'or, pas moulayo. Donc, frère Pascal, bonjour, évêque, passé de l'Essi Sambela pour Nanga, s'il vous plaît, bilog et tamolaga, Nana Zoto, surtout la jambe droite. C'était Roberto Paolo de Luanda, Angola, au brigado.
problème portugais obrigado. Donc naïba ngola nyonso na tinde nombo tenzondo ewan en live ngana bino mikolo chaque mardi bo pesa sango déjà hein chaque mardi tozana bino na 0h na TVC chaque vendredi na 6h tozana bino. Donc elo na ko expliquer na ndeko yo kaka siko elo kana aussi là hein est-ce que ozana mai pembeni wana to ozana huile d'olive lukelanga huile d'olive lukelanga ta mai lukelanga ta mouchoir luketelo mona bondela nanu otiango 3 fois otie lelo otie pa ozotiango na lobi tango lotana tongo eloko na limwa arche dimanche na ina mama mo azana eloko mo peta mule na nzoto ngana mona makamuti na babraza na mutu gilet ezokata kata na nzoto ozomona bome mutu abiki. Donc ndeko na ngai naza kobondela mpo na yo ndeko Roberto simba au nom de Jésus na bato nyonso bana douleur biloko tambola bango na nzoto na détruit puissance ya ténèbres nyonso na nzoto na au nom de Jésus miracle dans la carte ya vie na au nom de Jésus nous avons guéri yo immédiatement na bondeli mutu nyonso atie mouchoir na ye likolo ya tete to asimbi yango mai na yo tie likolo ya tete osimbi yango huile na yo na transmettre yo onction il y a dimension multidimensionnelle, c'est-à-dire que au sala nango o sala et ko salema pe ko réussir pe ko miracle nzambe na longoli eloko na ezotambola pe na détruire immédiatement au nom de Jésus et c'est fini cette maladie et cette histoire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est fait. Zala na foi que ndingo zana ozwa miracle na yo na comme on a Jésus Christ bande ko nyonso angola zaba pamlemo to nani na témoignage pour ozwa foi ya bande ko bazwi miracle na nzela prière na kati ya arche mikolo nyonso tozana on a plus de 5000 témoignages na enregistré pendant tout ce temps il y a silence nazo larguer bino en catastrophe pour boyoka o exactement qui on a dit o en live en plein live on va vérifier identité ya mutwa to bombe longité to tie bato bayebi ba monde po le zo mona miracle mutasa kufa na mais ba ola accès na TV mutana ngola oyeba mbele mutana kufa na kisasa do ba miracle mutu comme na kisasa ba ola kisa mutu banki ona faux paralytique té live to tikio o mona mutana musala ndenge zo saina to landi témoignage kuna papa na ngai okuto nzimela ata nzambe onga na kosambela te atikala jamais konzimela même pas pasteur nanga na sambela ko critiquer ye n'importe quoi lobaka asala même ko ebisanga bona entre église na place olingi nini anzimela nzambe teki o asalaka ondoki azala so bapina moni ndoto na ebisi bango non yo wana eza bamasange bacroyance kaka ya bato bapesinga prophétie na ebisi baparent te wana eza kaka bacroyance natika kaka yango makambo mosusu ezoyela na vie eza no nzambe nde azolakisa motu maladi oyelaki ye ezalaki lino aki osalisa examen o lino bainfection mino esili mpe wana te babino bapesi bantibiotique ya mela abanzomela bakisi wana elongwe lino ekomi ansi kingo ebandi kogonfle ekomi o kingo awa ekangami lolemo banzobima libanda aloba te azolia te une semaine déjà ndakutu nazose susie na te paster apeyaki mpo nango zwa pesa ya kangango ezalaki vers 18h napesi ye mouchoir wana akangi yango na kingo moto akokoloba te azolia te une semaine déjà azwi mouchoir wana lali nango ekomi minuit nalamuki na bandeko na nga basi tobi tosambela tobandi osambela prière nalobi no huile o paster asambelelaki nango nazwi huile natie na maboko na ngai natosimba papa na ngai na elongi nabi nzambe ata travers ngai oyo nalalelako na église naokende église kolala baoloba naki osalaki ndumba nzambe na nga kaniselanga mpo na papa oyo ata ndimaka yo te seigneur à travers nga mona miracle ya paster na nga denilesi nasimbi papa na nga na bi mouchoir alalaki nango butu mobimba mouchoir o paster abaki soko posa ngo na malade akobika kozwa guérison nalobi nzambe nasengi guérison na nzoto ya papa oyo nasambeli na pakoleli ye huile papa na nga alalaka te pendant une semaine bayozwa lisusu baprofete moko boye basambeleli ye bayosandise bamichopi moko boye mais azolalaka te douleur ezose manifeste kaka azoloba te na butu wana nasambeli papa na nga minute moketo osisi prière abandi kosanza batofina po efongwami asengi biloko alie abisinga lobi na nzimeli eglise na yo nakolanda na eglise tosambela asambla ya mwana na yo nyokama na pasi ya likolo babwakeleli ngai mbasu
na will oyo na prochain cho papa jour wana simba ngai alobi na ngai chaka will oyo na prochain cho na tong to na muko tie na buto prio tie asimba kaka premier jour na kenana ndaku na sala rango na tonga la muki na tie na buto na ngu na tie baninga nga babisinga te so landika deni les aza ventrier lokolo wana eko vimba yo bakokata rango nasi bango te na douleur azemi na pasa lokolo bachanga suba nzoloko na kokoka lokolo bomona ke saki rouge na kokoka te na kondima na ngai na kondima na ye na asi lokolo oyo ekosila koma na prière ya 31 jours na bana kokende kaka ate salami na boti njamba osaka miracle na ye ekosila kaka na yaka batutu bamona ngai na sangisa prière te na prochaine na ngai na huile na ngai na meli pas même kisa ya microbe na tie loko te na ke pai moko te kaka prochaine na ngai na huile na ngai ekitinga lokolo oyo yango nakumisa nzambe na ngai naza mwana ya masuwa na noa nasala mpe na 6 ans na kima na vaa na ndako nakendaka mpe eglise mosusu te navandaka nakaka pamba bo mosusu na bondendabi te po ndenge na kofandaka bo eglise ndako na ngai nyonso lopango mobio nakaloka te bate eglise me ngai mpenza nafandi kaka boye nakofi na ndako na bonde na pusu nalala boye naoki nzembo bakulembelanga na pongi nzembo bandelanga yo nde pole nanga oyo natiyaka mopayebenga banze mwasi nasuka loko sikoyo namoni na pongi atansia likolo nakona minute moke namoni bayebi nanga tala babenga mwasi tala natala boye baolakanga paster bakobaisanga zonga apres nazo ekuti baisaka mizonga na ndako na yo nabondeli nzambe na bikonga tala nzambe biloko nanga nasebale kotekama lisusu te nyonso naosala ekele tu liko nasabo mabe nazotekama te baninga bazoteka nga biloko eteka masute nga bia nzambe abeti ngai nabi te dimanche mpuna yaka eglise koyaka ya liboso nga nayaki na vandia na pasi na nga na loko ndeko na nga na banolota su lipapa te nde nalati boye nabi te lelo mpuna kende kaka eza mpe nini yango nazoka soni kuna nasala mpe nini te mpuna kende diable yo lelo olonga ngai te na ye na vandia paster eli kobenga eka paster alobi naomona bamama moko mibale baa na pasi na mokolo nabi natemi mbaa moko telema natemi paster abondeli na nzambe bandeko na ngai nazokamwa likambo oyo paster wana abondeli naka nzambe ndeko na ngai alobi zwa mushwa oyo kende kotiela lokolo kaka juste place wana ozoyoka pasi kokende kala kuma ekotia yango kaka pasi wana elongwaki ya paster abondeli ngai nalati lipapa nakomatanga nameka nanu nabandi komeka ndeko nanga tande nazala lipapa ya likolo nameki yango nazopambola monema nzambe adenile talatala vraiment nzambe adenile kabisala mokolo paster alobaki ke ntango bokokende ozuki talatala otie na porte ya ndako ngai nakendeki lokwa toza na mama nazuki talatala ya mama natie na porte moko natie kote ya kotiaka butu na biso na mbeki bongo ntango nalalaki na butu nazomona sikoyo na vision namoni sikoyo na kati ya kitalatala siele moko batie bato na limi alo bato wana na limi nga mpe nazalaki na kati ntango nga nazalaki na kati namoni moninga na nga moko sikoyo batiki bato moko boye na mwana moko ya moke akokende koboma bango bakili mwana na yo koboma bango mwana na ndimi na koboma bango sikoyo place nazali koya nga nakamati maboko na nga mibale nazwi sikoyo huile d'olive oyo tosombaka awa napakoli nakangi maboko ntango nakangi maboko sikoyo oyo azalaki wana aza kotinda bango alobi eske yo okoboma ye lokola asali ndenge wana okoboma ye te ya nde ya koboma ye azwi peki kuto moko boye aye alingi atiala kingo na ngai awa na kote droit ntango alingi atia yango ye alobi tika kosala mosala ya pamba lokola asimbi maboko ndenge wana okoboma ye mbala moko mwana wana azoli nalamuki boyi na komi wango nakomisaki nzambe ya mosakeli
azokumbisa nzambe na ngai oyo azosala na kati ya bomoi na ngai papa na biso akufaki na selembao nakendeki me avant nakende nasombaki 2 bouteille ya mafuta na nga na mushwar na nga nakendeki nango nakomi kuna matanga mpe bimi me eloko mona ya komona tozalaka na ya na biso moko ya liboso awamisana mabe bananga na bela ti sikoyo tomonana te amonaka ngai te alobaki ata ndenge nini nakoki kokende kotala ye te premier fois natambolaki nakende eselembao ntango nakomaki kuna na meme mafuta na ngai na moswana tovandaki ti naye komona ya na biso wana ye ntango ye asimi ngai na liboko ntango asimi ngai na liboko namoni kaka alinga salika fuka nga be ofuka mpo aninga aza nzambe elo te oleki nanga limisanga bi ngai aza na problème na yo te eloko nini ngai na olimisela yo eloko monaki namoni kaka ya na biso ntango abandi koloba asimi ngai kaka na likolo na nga oyo eza na short bamona kaka mbala moko moto asali kaka ndeti kaka akwei ekamusinga natuni ye okwei mpona nini oyo eloko te nga bi o sikoyo nini alamuki lisusu arepete abandi koloba asimi su na liboko na ngai na likolo wana nga mpe nazoprie na nga kaka na sa motema ntango asimi lisusu asali ndeti kokweya nga bi o nzambe merci nzambe apase deni neti na pamboli yo mpo toza na bomoi mpo te babandi kobundisa nga banda kala premier fois nga na elonge na matete na ye kote lebemba papa na biso sikoyo aye azoloba kaka azotia kaka liboko ne kaka na likolo na nga wana soki alingi ameka na ngai nzambe ambulisa kokutana na ye. Merci. Mama na na mbaso makasi abika mais na déjà litalatala akutana munguna na ye muta beta ebiloko na na bisaka afukami. Bien aimé tous en débit. Ban Angola merci. Namoni ndeko fiston Angola sengi prière pour abala na sepeli pour molima sepe pour longo. Pour pas mama pour longo il faut bala. Ba bokanga très bien. Numéro wana aux affiché numéro 081 067 0812 les un numéro oyo 24 sur 24 il faut bando benga batu tout bali bana mboka na ki mercredi jeudi vendredi de 16h30 à 19h30 na Axe de Noé na Moloko 87 à na Matete de dimanche de 7h zala déjà Nzambe azosala Nzambe azo opérer ba miracle na ndenge moko ndimate. Na Olaxabino, j'ai fait plus de 3700 croisades dans le monde. Na Sali Martyr Koutou, plus de 4 fois, plus de 5 fois. Tata Raphaël Koutou n'en parle pas. Stade de Nini na Salate na Kisasa Braza, stade de marchand partout. Ba laissé partout. Salle Nini na poto na Salate. Église Nini Mouneno eza na poto na théâtre. Je crois que Nzambe a la ngai. Et tika Angola, Angola na zoya, wana ya réserve. Na tika Angola po bato ba wela Angola trop ba BBC trop ngala ko okota te fona zela wana Angola yani de réserve stratégique na oya kala mingi te donc Angola tout ça ezala bana Afrique du Sud de Londres partout Paris atile minombote bana kisasa commune nyonso tina ba ville nyonso mandundu en tout cas nzamba pambola bino ba croisade ezoya parce que na temi sikoyo makelele kozonga na Kisasa na ndenge moko ya mukete bana Kisasa na promettre bino de l'Est ne tombera jamais et l'arche de Noé ne tombera jamais et ça koleko ko ya kati ata ba manquioniste ba telemi surtout telemi la bangoti na soka ba olimo Kisasa. Donc ça je vous promets en tant que des nations tout tika onction propre et ça musala onction propre et ça la musala pour nzamba na tumbola biso bongo yango na nabonde la pona bato soboza. Est-ce que vous avez la main? Est-ce que vous avez la mouchoir? Yebisanga hein bon tout na me passer de les mamuni na ko sala za natangela bino pardon de konanga la cité soki na tangela bino na Marc chapitre 6 verset 56 Bible le dit en quelque lieu qu'il arriva dans le village, dans le ville ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques. On priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Parce que tout ce qui les touchait était guéri. Donc, mouchoir nyoso zo chawana. Maramutunga na sala gezana nani. Ah na bandia au monde ba yo copier ngo lisusu. Oko copier loko zebi révélation nangote. Donc, zoe lamba tali puta ata mouchoir loko nyoso za nango. Na so bonde la sikoyo. Zoango kende ko prier ko tia ne sikoyo sambelaka.
esika yo tekaka pakola nelongi elongolo libabe nyonso ezakati na yo na déclarer miracle sikoyo olingo tia mai ji elo nyonso ngo tielanga likolo tango zo melango ozwa miracle soki démon za na kati soki malade ezali zo disparaître oyo lingi tia ji mai mouchoir elamba liputa chemise tielanga ngo liboso TV tiango nga likolo TV ba onde ekozwa ngo pe onction ezokita wana et puis salela et comme référence na nzambe na bikambo nzambe a delilesi na bénir télévision nyonso ezotalanga na minute onction na yo kita partout dans le monde entier bisika bazolanda émission oyo miracle elanda puissance ezala likolo ya bilamba mai ji eloko nyonso batie o moto azokroire nango parce que totangi awa na marke batu bazotanda bamaladi na se bamosusu permettre bango basimba yo kaka mpe bazobika donc oyo nyonso omoni nga na tv ozosimba nga place naza wana ozomona nga wi naza wana simba nga reçois le miracle au nom de Jésus. Liputa no ezo epakolami eloko nyonso ezo epakolami likolo na yo miracle likolo na yo puissance likolo na yo délivrance ekota mai wana jus wana otie likolo ozomela yango soki ozali na diabete ozobika oza malade ozobika oza likambo ozobika esprit ezobima au nom de Jésus oza na mbaso ezolongwa ne doutez pas parce que je vous apporte de vrais miracles et le miracle instantané nzambe na bikambo allez yamba bikambo reçois mari de nuit na chassé yo femme de nuit na chassé yo esprit à blocage na chassé bino bo fongwama esprit en nzambe côté la bino boko yoka ba témoignage bino boko tatola je déverse la puissance de Dieu dans vos maisons et là où il y a des esprits que ces esprits vous libèrent et que le Dieu de Denis Lessi puisse ressusciter des morts et tamisa ba paralytique et longola bino nyonso ya moyini o atiena nzoto na yo et kwea au nom de Jésus je déclare la vie dans votre vie et je déclare le miracle o nyonso eloko nyonso eza likola TV eza affecté passeport na yo affecté o ezwaka su nzela te eza affecté l'esprit a rejet elongwe na minute mystère à âge elongwe tu es appelé à de grandes choses à de grands miracles le véritable Dieu qui m'a pris de la poussière m'a élevé qui t'élève et qu'il fasse des choses avec toi, qu'il bénisse le Congo, qu'il bénisse le Congo, qu'il te bénisse là où vous êtes, qu'il bénisse tout le monde qui me regarde. La gloire de Dieu est avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les deux introductions, on a remercié déjà l'équipe technique Régis Tozana Tonton et Bongo, où à celle de Bikela Kelan, Toana Guillaume Zinga, na Hervé Timba, wana bato ba ozazana nga Nerik Matala, donc bangonyoso bazana biso awa pour la soutenir Moussala. Nzambe a des laissés à Zaliko na bino. On a répété chaque mardi minute aux anabino 6h vendredi. Mais dans le Bible, on a archi de Noé Bozala, chaque mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 16h30 et puis 7h dimanche. Donc, dans les Libino Makasi. Dans les Libino, na Bosanité, Bande Konyo Sobalaninga. Et intro, to banda. Dans Korea, sous mardi, to kende, système à yenga yenga zongi, Nzambe, na Robano Laksamino, événement moko, makamundegi, masolo tout ça, na mboko. Tous en a plus de 3000 témoins sur la bino. Obola nango à live, pe Nzambe, apamola bino. Na encourager ba pasteur, ou bazo sa musala na bango honnêtement. Miracle zali. Honnêtement. Si tu fais ton travail, honnêtement, Dieu te... Net na vandia, frère Pascal, a l'obi azotina mongo, en Angola, abia otina mongo, parce que a sepeli na bataille, a sepeli l'émission. Frère Pascal, yoana, zamba pas sur le longonia, a tengi, agence na rotier la mongo, a senti, a moni lobo kanzam, a yoke lengi ya liloba, a senti que oui, on crase na TV. Donc, pour te dire que, on a besoin d'abissons, nous soutenir le ministère, nous soutenir l'émission, nous soutenir le tinabsomo, il n'y a pas de problème. Appelez-nous et nous allons prier pour vous et la gloire de Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ciao.